Il suit son cours. Lokola mopepe landa obenzela na yo. Esika maizali. Bomo ezangaka te. Landaka kebale. Okokuta mboka. Ne lutte pas, fais ta route. On se plaint du vent au constat des dégâts. Mais que serait-il si les vents résistaient à son cours? L'absence du vent, de l'air. Les débuts de la vie n'est pas forcément celui de l'existence. On commence sa vie le jour où on la comprend. Obi Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Boyebi, le 3 avril, lundi, journée Ndengenini Ezalaki, opposition au Babengi rassemblement, a Bengaki peuple nyonso afana na ndako. To lekisaki bino Ndengenini makambo esalamaki, ba Congolais nyonso bafandaki na bandaku. Ba tosaki mot d'ordre ya président ya rassemblement, mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Mais nangamo mosusu bato majorité ndenge ba mesani na rythme na bango balobi que ville ezalaki ville morte te ezalaki ville vivante. Yango wana to tikalaki bongo te to tambusaki ba micro na biso bandeko pe balobaki par rapport ya journée yango to sepeli lelo ko yamba moko na kati ya bana Tshisekedi azali Tshisekediste a se présenter pour abeter la biso qui sinini basala ki po journée yango esimba bongo eloko nini balesa ki peuple congolais pour ayoka maloba ya Félix Tshisekedi o kutu ayebani na scène politique ita lobika mbala moko première test na simbi to yambi na loboko na nga mobali nazali na ndeko moko a se présenter ndeko mbote Mbote mingi monsieur le journaliste. Okoki koyebisa ba téléspectateurs nyonso ya EDTV Eco Dynamique Télévision o bazolanda yo la chaîne de la diaspora congolaise bayeba ozali nani awa to yambi na plateau na biso de fortune. Oui, la chaîne de la diaspora congolaise Nabengami Aimé Loadji, naza représentante ya MTC Kinshasa, donc mouvement Tshisekediste pour les changements, naza coordonnatrice adjointe Yasmank, synergie de mouvements des associations de l'IDPS, voilà. Sans plus tarder, tu continues ma question. Première question, Ndeko Aimé. Ndeko Basile, Yebi Azalaki, journaliste, a commis député national. Lelo Aza vice-ministre ya intérieur à lobby, journal lobby, et Zalaki journée moko vivante. Bandeko nyoso bakende ba occupant na bango. D'ailleurs, Yemoko Ndeko Basile Azalaki na bureau ne misale salamaki. Mwana mboka olobi boni par rapport ya maloba ya Ndeko Basile. Ah oui, merci beaucoup. Narolobana Nuboye, Nalopoto Balobaka, c'est lui qui te salue, c'est la preuve de qu'il a échoué et il veut partager son échec avec toi. Voilà, c'est-à-dire c'est lui qui te salue, c'est la preuve qu'il a échoué et il veut partager son échec avec toi. Donc lorsque ça bandeko Basile ndenge na loto loba ezali ba échoué, yango soni wana balingi ba kabola sikoyo na batu, balingi ba kabola na ngambo ya rassemblement parce que soto lobi kambo Italia journée ville morte lobby en tout cas na koloba na bambwa na banzinzi na bampuku na basoso na bandeke bango nyonso ba observer que journée wana parce que to tambola ki bipai na ville mobimba Kinshasa en tout cas Kwanti coin kimia moko kolobate et d'ailleurs na kosunye boye ville morte ya lobby même de son vivant en tout cas etika ko salma bongote ezala qui est en tout cas impossible ville ezaki trop calme morte ya ndenge ya kosakanate donc to pese vraiment merci beaucoup na profiter d'occasion na pesa merci mingi na ba combattant nyonso na bana nyonso MT so bazaki sur terrain pour na ko mobiliser et pour la journée à ville morte na ba Tshisekediste nyonso na ba combattant nyonso ya IDPS na rassemblement o ba mobiliser ki ville mobimba pour ne la na en tout cas bravo pena mwana mboka Félix Tshisekedi na ndenge apesa ki modo de to sam na bisikanyo c'est l'accès vraiment qui leadership na bravo Félix Tshisekedi bisiko swami. Merci à toi, Riche Tempête, notre patron, notre boss, qui nous suit en ce moment à partir de Kinshasa. Bandeko Balandi, Ndeko Aimé Aoutikoloba, sans plus tarder, na Ndeko Nangai, Jansi, Oazali, les grands réalisateurs, à l'Actabiso, quelques images, Ndengani ville lobby et Zala qui paralysé, na mot d'ordre, Yamon Mboka Félix Antoine Tshisekedi.
De retour sur ce plateau, bandeko, bomoni bino moko ndenge nini, ville ezalaki ata Njinji a tosaki mot d'ordre ya Félix Tshisekedi, aimé tolingi totuna awa bobengaki batu pona kosala pression, bafana banda pona kosala pression ya application accord. Joseph Kabila a bandaki déjà ba consultation banda lobby, lelo azali ko continuer. Mais Aouti Koloba déjà a commis un embarras de choix à éviter un rassemblement à Koyambanani parce que Félix Tshisekedi a tindaki déjà demande le 16 pour être yambaye par Joseph Kabila. Olenganko IP a tindaki déjà demande pour être Joseph Kabila a yambaye. Yemoko lobby a commis un embarras de choix yango a tindi des invitations. Nangam beaucoup na tindi pour na Félix Tshisekedi, nangam mosusu atindi pour na Joseph Olenganko pour na yo invitation na eza malamu babeng sa bongomi balé parce que boyoka nizalité yé chef de l'état mais ka ko jouer médiation ayo ça rassemblement boyoka na Aza chef de l'état ya wapi mutu mandat ne select déjà depuis le 31 décembre Aza chef de l'état bisote na yango moni rassemblement boy biso to répondre na appel na été parce que Aza illégitime Aza sous chef de l'état ta ko benga so par rapport encore on dirait beaucoup ko jouer na jia ba biloko ya pauvre papa ba ville morte ba ki ba benga ngonini ba terme nini ko luka ko kimaka ba makamusu so inga pesa bino pouvoir bokimi Tshisekedi ba inga pesa pouvoir bokimi akina ki okufa tiki bino na isanga ndenge be bokomi na répétition ba biloko pauvre père bolingi bandozongelango na seki na ndeko François parce que salinga sengo en fait biso ndeza boye biso to ki ma pouvoir te mais to luka pouvoir ya bien ya propre biso to luka pouvoir escroquer te oyo Kabila zo sala to be escroquerie constitutionnelle donc Aza escroquer biso comment fait-il possible to sali 3 mois d'ensemble to sali dialogue pendant 3 mois to trouver solution te bakangi penza bakangi banzela nyozo pour que to lekate application ya accord salmate maintenant ko benga consultation pour to be soumis Aza na accord na mesa na ya appliquer en ngunde si biso to pesa accord moko eza na table na a appliquer a nommer premier ministre à retenir Pierre Numbi comme président à Sansa point barre mais eloko li nezo swabino bande ko majorité ba libo présenter 3 noms. Baké plus loin, même la carte de famille Tshisekedi, so ba pesika 3 noms, ba renommer premier ministre. Et le rôle des autres sabile pour passer 3 noms. Si tu passes 3 noms pour nani, pour te violer encore, parce que tu passes 3 noms, on a te violer encore, tu bimé li bande encore. Oh, biso to zali wana pona koto sa ba texte lobby, rassemblement ko présenter comme moko. Et le bac te ko présenter comme misatu, yango la kisi ke biso jamais to ko pesa 3 noms, parce que tu passes 3 noms, tu violer test, tu violer encore. Oh, biso to za bato yo ba respectaka, ba texte donc toki jamais ko pesa kombo misatu kombo wangwana basi ba pesa ki eza na mesa na ye a nommé nde a nommé kombo mususu ya ko pesa ezate parce que soki bango balingi so to pesa bango kombo misatu bango pe ba pesa biso kombo ba président misatu poto pona comme ça ezali 50-50 à la 50-50 donc soki bango balingi ka biso to pesa kombo misatu bon biso pe ba pesa biso kombo misatu comme ça to pona parmi ya Rosa président voilà. Ndeko Aimé tolingi tuna yo avant dernière question Vital Kamerhe F Bazaïba bazali ko réclamer kiti ya ebonga donc kiti oyo mwana mboka Tshisekedi alingaki ko fandela donc présidence ya Sensa bazali ko réclamer ngo babi kiti wana ba pesa ki ngezaki par consensus pour Tshisekedi abunda mingi mais lokola zate jamais bango ba ko accepter Pierre Lumbi oyo abimi président ya conseil des sages azwa kiti wana ozomona te ke baza na raison na bango baza na raison te bango somi balé d'abord ba mérité te ningeza boye selo ba texte selo accord kiti ya sanisa ezala ki pona individuité mais ezala ki pona groupe pona plateforme pona rassemblement et alors ce qui lelo papa Tshisekedi azali soutenir ngatiki biso molimo ne pe mabisika zali alors ba koluka mususu rassemblement ba remplacer ya ngwana baluki muto rassemblement ba remplacer bazui Pierre Numbi a mérité na place wana voilà donc makambo ya individu dit que non Tshisekedi akufi baluka ba remplacer ba sous ba constitution wana ezali lokuta to ko sepela te to ko ndima pété donc Pierre Numbi atikali na sanisa ali ba nommer président Félix Tshisekedi premier ministre ali to le candidat to ke na makambo on dirait Félix Tshisekedi alembongo ya Katumbia parce que bozo maintenir Katumbi koto lenga ko ya lobaki pas za candidat na sensa boboye lenga ko bolingi ka Katumbi nyangina tuno motuna Moïse Katumbi pesi Félix Tshisekedi combien c'est lui qui pose la question, il a la moitié de la réponse. Donc, on a la moitié de la réponse. Parce que Félix Katumbi a payé ça mbongo, pas ça nangoni. Et
et puis makambo nyonso ya biso ezalaka na poisa soki Félix azwaki mbongo ya Katumbi et que muto ya monaki babimisa ba preuve biso toza besoin ba preuve bayembaki awa Félix Tshisekedi alie mbongo ya pouvoir alie mbongo ya Kabila ti lelo babimisa ba preuve ete baganga na ba YouTube na ba Facebook et par-ci par-là totika jamais komona ba preuve et alors lelo comme isusu alie mbongo ya Moïse Katumbi oyo eza na preuve problème eza te peksamite oleki olakisi ba preuve soki eza ya solo eza na raison bon peso raison so poza na raison te biso pe toseki yo mais en tout cas on a koyebisa ba téléspectateurs nyonso ya EDTV boyeba bondimela ngaki Félix Tshisekedi atika kolia mbongo ya Moïse Jean puisque yake mandaka te ya zalaka neti ba misusu te bazo sima ya batu pona olia mbongo pona kokemande pona kosenga pona lokoso ya za mutu lokoso te parce que soit za mutu lokoso nde alia mbongo ya Kabila kalande lelo aza premier ministre fois 2 fois 3 fois 4 mandat kala mais parce que ye aza mutu lokoso te aza mutu moko oyo aza na souci ya peuple mutu moko oyo azotia na ba intérêt ya population liboso voilà quoi ya wana tozo bunda kaka na logique. Etienne Tshisekedi lelo lobby akokisaki 60 jours na kati ya toyebite soki na mort soki wapi Roger Lumbala lobby esi bakundien en kantimini na 2 ou 3 personnes de bazalaki wana tolingi toyeba yozali Tshisekedi ya solo na kati ya mouvement MTC bokundi papa na kantimini pona nini yango na zongili phrase nanga c'est lui qui te sali. C'est la preuve qu'il a échoué. Il veut partager son échec avec toi. Roger Lumbala ndenge zawana ezat fait qu'il a échoué. Azo ebati asala nini yango pese liboma. Ozo monte ka be liboma parce que son mutu vraiment za normal akoloba makambo azolo bate. Pour répondre à la question nanga ite maman. Nazoya Tshisekedi bakunda ye a kantimini pona nini na ndenge na likambo nini yango yo moko zomona isifika ka corbière ebima population elanda yo moko zomona ebembe na ndenge zo bangisa e bongo siko bakunda ye a kantimini na ndenge nini eza lokuta eza bazoluka ko salim ba ko katesi ba échouer Tshisekedi aza bel et bien na morgue moment venu akoya na Kinshasa akokundama na Congo aza mwana mboka Congo ba ko rendre ba honneur national ndenge sengeli ndenge abongi na yango donc botika koloba ke Tshisekedi bakundi jamais bakokunda Tshisekedi na libanda ya Congo parce que atika ko bomate na Congo atika osima minduki te aza mwana na Congo bakokunda na Congo oyo nyoso bazoloba ki bakunda Tshisekedi na kantimini eza lokuta chichi aza na morgue ti lelo tozozela le moment opportun ba programme ekobima bakozonga na corner awa na Congo voilà lelo na kokoloba yango wana Bandeko balandi ya Eco Dynamique Télévision, la chaîne de la diaspora. Et zalaki kaka pona esengo nde mwana mboka Riche Tempête asalaki ke média o efanda na kati na bino parce que ba mbutu comme belé ba information ya lokuta ya ba sanzungu ebimi belé yango moni Riche Tempête que j'ai salué en passant. En tout cas félicitations na yo na ndengo fandisi chaîne oyo na niveau kina donc yo na yo kaka et de TV likolo ne balobara mafuta likolo maina se aimer tolingi to pesa yo parole ya suka lilobano ya suka par rapport ya ba événement oyo nyonso eza nini pe programme nini bino MTC bozali na yango pour na journée ya le 10 oyo ekozala marche na Congo Mobimba pe marche yango bozo sala bokokende ko chite wapi point de rassemblement ezali wapi pe point de chite ezali wapi. Oui, merci beaucoup EDTV mafuta likolo mainase. Donc biso bana MTC toza na programme iboye. Toza na ba réunion je crois na ko bengo na ba réunion na biso ko zwa bilili. Toza ba réunion na ba base ni toza ba base moi mingi na campus na Ozone na Masina na Kasavubu na Bandal pe na commune na Kinshasa na Barumbu. Tona ba base wana tozo sala mobilisation base na base to ko banda déjà lelo to kita ba base pour na ko sensibiliser par rapport na méga marche on na so benga méga marche de colère o ekozala le 10 marche yango ko banda wapi to ko sanga na biso nyoso na triomphal awa et après toko kende moko na moko inde tina palais de la nation kotika memo na biso ko bisa Kabila ke biso na yo lelo to sali nini to kabwani to comme ndenge bakino bazolo ba orange donc yango wana to sengi na population bisika bozali bozwa déjà ba programme boyeba déjà que le 10
musala ekozala te tokovanda na bandako te tokobima inde bobongisa baperpete bamapapa botonga parce que nayebi na Congo tozomona pasi mingi bamapapa kokatana bobanda ja kotonga pour ke tokende nkolo wana biso nyonso moko na moko na palais de la nation to prouver bango les sous ndenge to prouver ki bango les 3 villes mortes to prouver bango les sous na marche wana pour que ezala réussite totale et longa pour que munguna akima voilà on a koloba donc MTC vraiment tout ça bien mobilisé là avec président Nabiso JB Kakamwa ici kazali na PCMbote en tout cas tout ça bien mobilisé tout ça continuer na ba mobilisation bisika nyos na ba kwenyo so ba étudier kuna makasi koleka yo moko mondenge ville morte na campus ya Tanzania zala kité ezala ki fort ya bana MTC mouvement Tshisekedi pour le changement alors tozo continuer kaka to ça l'effort pour que marche ya mukolo wana etika la sango ndenge ville morte sali sango mokili mobimba marche wana pe la deuxième récite pour na Félix Tshilombo la deuxième réussite et puis kozala ya libela donc wana eko préciser penza ki leadership nae donc eko la ki sa penza ke ye wana donc papa atiki biso pamba te atiki biso boete bana bitikete atiki biso elimo sa ndenge Jésus alobaki ke na kei mais na kotikela bino elimo sa esprit saint oyo ekokamba bino yango wana omoni papa akufi mais heureusement atikela biso abongisa ki a préparé ki déjà liwana ye atikela biso Félix Tshisekedi bravo mokonzi nanga bisika ozwami mes respect en tout cas toza simanaye donc to mobiliser sur pour to fou la pour préciser pesa batu ya banguna ya kamu mokamu susu wana kanda ba kokali susu kota mai ndenge to kota ki bango les 3 avril on a ville morte voilà un peu quoi. Merci Bandeko Balandi ya Eco Dynamique Télévision. Awande to komi na suka ya émission na biso oyo to pesaki miko na biso ya EDTV na mwana mboka Aimé oyo azali coordonnatrice ya MTC mouvement Tshisekediste pour le changement awa na République démocratique du Congo précisément na ville province ya Kinshasa. Na kochite boye avant na loba o na lingi na loba pourquoi pas na pesa merci na Riche Tempête mwana poto ya solo mwana poto oyo mayele efandi aye na mayele wana na Kinshasa pour aider ba frère bandeko na ye ba congolais. Merci à toi mon boss. Nazana ba mbota ko pesa te mais nazana eloko na ngina loba pona clôturer mission oyo bino ba dongolo misu musana bino bofandi na ba télévision kolobara mingi toi c'est qui yonani d'ailleurs au ressentir ngai d'ailleurs au roman ngai soko lingina tika musala oyo ya journalisme kalikile ba mbongo nyonso oyo na sala na ifasik o kalikila yango oyebi ane wana na bandai kofuta combien po mbongo ane kotaka na kesa l'état et salisi ki botonga immeuble na bino intelligent et sali ki botonga ba passerelle na bino et sali ki boyiba pe botia na bakesi na bino ya moyibi. Alors lokola nga nazote ya bino bobongo la mitema bozo lingate yango wana okalikile ba mbongo wana nyonso oyo kozongisela nga na kozwa micro ya EDTV na caméra ya EDTV na PCO yo mutolobi na tika musala oyo comme ça na kozwa mbongo wana na futaki na bande mobimala komi kosala ngo commerce koteka ta ligablo po bopekisi nga na continuer musala pona te ya bino parce que kosimba micro ya EDTV za kote ya ba congolais ba o bazokene mopandi bazonga na nzela. Merci na bino tozalaka poto servir bino na mwatango bokoyo ba programme ndenge kozala déjà Kabila zo yamba déjà olenga nkoi pourquoi yambi ba Félixité est-ce que ba olenga nkoi bazana vrai rassemblement ou bien bazana faux rassemblement tokobenga pe ba misusu bakoya koloba mais mikona biso lo barara bato bayaka koloba bazara bato baloba vérité soko yepona lokuta tokoluki pe ba journaliste à lokuta. Bye et à la prochaine. Merci à toi. En tout cas, Riche Tempête na musalo zosala. François nakolongwa na plateau ya EDTV mafuta likolo ma ibongo te. Ticket na pesa Tati Abdallah Minga mon CG ya MTC. Bonjour CG Pika Ozalim. JB Kakamwala mbote na yo boss bisika ozali na ba Tshisekedi nyonso Roseline Mbombo le peuple d'abord na bana nyonso ya Tshisekedi bozolanda biso à travers le monde na EDTV. Merci Nabino nyonso bisika bozwami. Et bye, à la prochaine. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.
comme le vent, il suit son cours. Lokola mopepe landa obenzela na yo. Esika maizali, bomo ezangaka te. Landaka kebale, okokuta mboka. Ne lutte pas, fais ta route. On se plaint du vent au constat du dégât. Mais que serait-il si les vents résistaient à son cours? L'absence du vent, de l'air. Les débuts de la vie n'est pas forcément celui de l'existence. On commence sa vie